miso na ngai ekomi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai Nzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya kolobaki nzamba boto kwa wapi merci na bino nyonso vous allez connecter bozola na biso de partout tika ete nzamba lola amona bino lola efuta bino pe efuta papa na biso pasteur fais amis à la bouche autorisée de l'éternel nanga Mozirique apôtre Fabrice Kiangata l'homme de surnaturel na sœur Nabiso Maria Bobette un pauvre l'angolaise et depuis Italie maman Munga Zamalola amono pe amona papa Blaise Munga nanga mo Suisse bonzambe na bonzambe lola ezofuta elongo na filo muko ya motema bivense deomo depuis Londres maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel Nabosone les frères papi Kongé na album ezobima déjà le 31 janvier oyo na 2017 qui sera sauvé oyo ekozala distribué gratuit bien aimé dans le Seigneur pour na milimu ba âme ezala sauvé merci frère et papi Kongé na motema maman Sylvie Wachini na chant de fond bien aimé dans le Seigneur na émission le rien que la vérité to solani en tout cas vous allez toujours connecté parce que bonzamé kitana maloba pe lola ekofuta biso na site na bino nzela ya lola la voix céleste to ko solola vraiment ya mingi ebele kolega pe bozala vraiment béni pe édifié et longo na papa Max Mbenga shalom papa shalom de konangal ville na pesio merci nzamba sebso ngulu ya kokota 2019 tika etenkolo na bomoyi apambola yo apambola équipe na mobimba na musa munene bosali nzamba pambola bana poto nyonso bipai na bipai bokolanda émission na 5 na bino penza bolanda biso attentivement puisque ndenge émission ne rien que la vérité nous allons parler aujourd'hui de la politique tout ça la évaluation il y a processus électoral au ndenge to bandaki tilo na publication nous allons parler comme des enfants de Dieu ndenge Bible lobi Jésus-Christ est le chemin la vérité et la vie to meka ko ça l'évaluation to meka ko loba oizaki malamu oizaki malamu te pona to bongisa to yaka na télévision to de Calvin pona ko critiquer batu pona ko finga batu mais lokola bana na Nzambe esenge na biso tako makambo eza na mboka to ya lokola ba sentinelle ko sonner trompette pour que ba ko ngolu ya ko kamba seni mikoloza ko sima ba bongisa ba kuya ba mbeba te ba kuya ba piège te ba kuya na makambo esali biso pasité yango tokoloba tozali contre mutu te mais tolingi toloba po ete tolingaka Kongo mingi et lokola bana na Nzambe nous disons Jésus-Christ est le chemin la vérité et la vie et toloba po ete tosunga mboka na biso kende liboso pe kombo na Nzambe e fingi sa malisusu te kati na mboka na biso papa mas na koyoka koloba ke oloba te tozobonde bandeko baoya kokamba seni prochainement mikolo koya bata musango malam basala makambo yo ekosala biso lisusu mitema paste mbalo bakonza kuseni basali makambo esali bino mitema pasu comment merci de Calvin na kanisiet nazoloba na pasi na motema nazakoloba posa na lela nazakoloba posa lokola na zinda nazomituna ndenge en anglais what is happening qu'est-ce qui se passe et eza nino juste nde Calvin bébé na bananza bazolanda biso tu te rappelleras na 2006 tozalaki na toujours mosali na Nzambe Messabe Apollinaire Maluma le père son âme ou ya kambaki n'est-ce pas makambo seni 2011 te kozwa pasteur Ngoyi Mulunda na 2016 n'est-ce pas te kozwa nani ndeko na biso frère nani frère Corneille Nanga azali pe mona na Nzambe azali mosali na Nzambe ko kamba biso mais ce ko sali évaluation mais ko analyser le lingue processus électoral et kambami non par des païens mais et kambami na ba serviteur de Dieu bato yo bayebi Nzambe bato bayebi bo solo mais okomona ete tout la vérité tako bato balinga ka vérité te na makambo bondi bato bayina ka bato na makambo ya bondi bato baluka baboma mutu na makambo na zolo bondi sala bato posa totela e poison akufa
qu'est-ce qu'il dit, ces garçons-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Parce que nous puissions applaudir, nous ne sommes pas appelés. Et loko bomimbo kanabiso ba jalelo même ceux qui m'a bezali tolingi ko kumi sabato. Alors remarquez que non, 3 serviteurs de Dieu, 3 hommes de Dieu ba memi bisona na bo kambami ya commission électorale nationale indépendante. Mais hélas en anglais balobaka unfortunately, mais malheureusement on remarqué que ma ponami wana nyonso na batu na Nzambe ezali chaotique, ezali soni, ezali pasi, ezali mawa. Siko nazomi tuna mabelini uzosala ke quand nous avons même des hommes de Dieu, nous avons des serviteurs de Dieu à la tête des institutions, mais toujours quoi y a toujours, c'est ça le mal. Et si que ça la pasi, ce que ça a pagano, je dirais ok c'est normal, ce sont des païens, des hommes animaux, ils ne connaissent pas Christ. Ils sont encore dans le monde. Mais comment voulez-vous, nous avons des enfants de Dieu, des hommes de Dieu, Kokamba Seni, mais Lelo. N'a pas ça pas frère Corneille Nanga. Youzali, Corneille Nanga, notre frère, bien-aimé dans le Seigneur. Aoutina Katia société civile, principalement, Azali produit à l'église. Église de réveil. Église de Abolamuki. Mais Ngara Kani c'était Lelo. Et Sengeli, Asenga Nzambe pardon, Asenga peuple de Dieu pardon, Kota la lo lenge maponami. Les frères, Aïko Kosabi solo kola batu, mais Okosa Nzambe te. Et puis, et si Kazali wana, Nazo Kanisake, le kola mwana Nzambe, Saint-Esprit zo tia mal à l'aise. Et surtout, pendant la publication, au talier longinaye, Moutomayelo comprendre que le frère n'était pas dans son assiette. Le frère n'était pas dans sa peau. Le frère n'était pas enthousiasmé. Ezaka na kende kaka, je n'ai pas de choix, na kende kaka. Ndeko Alvin. Frère Corneille Nanga, président Seni. Moi si naye candidate député provincial à Lemba. Vous imaginez, dans un pays sérieux, une institution sérieuse, même si la loi électorale a péki ça qui est en côté. Mais par éthique, Yosa président Seni, moi si na yo, candidate député provincial, et puis Abimi. Assalé propagande. Aïko battre campagne ou pas. Et nous disions qu'Akobima, va voter yeto, va voter été. Mais dans l'obité que va voter été. Va voter yeto, va voter été. Mais papa, ta femme, une moitié de toi. Et lorsque vous êtes avec elle, tant que son téléphone azoyo kamakambo, il y a certains documents sensibles que tu ne laisses pas au bureau, tu les amènes chez vous à la maison. Et la femme, à ton absence, peut ne pas exploiter au bois qu'un regard. Lorsque les gens vous appellent à minuit, à 2 heures, à n'importe quelle heure, ta femme est là, papa. Des choses comme ça ne peuvent se passer que chez nous. Yo Zali, président ya Seni. Moi, si na yo, candidate. D'abord, compter ma beau-frère, Kingad, les années grave. Mais ta femme à toi. Et Mouta Seni en principe. Net bon bazar. Bazale ba candidate. Mais moi, si na yo, ceux qui attendent, moi, si na yo, candidate. Pour atabimi na ye, qu'est-ce que les gens vont dire? Et si quand on a Kango que. Mais non! Des choses comme ça, Kakana Congo. Deuxièmement, n'habitez ceux qui battent, conseiller. Si vous avez conseiller, conseiller, moi si na yo. On mettait que Longola, ça peut discréditer même processus électoral. Maintenant, après ces matières, moi si na rolek. Il y avait 100 candidats pour la deux sièges. Donc, Batando Bundara pour la siège Moko. C'est pour Moko et Sanini et PC la moi Sinaï. Et le Kwami Balé. Moi, dans Zambétan, on a organisé manifestation. Pour dire que le Seigneur est avec lui, c'est la paix. C'est la tranquillité. Moi, dans Zambétan, on a kamba makambo. Comment vous allez moi dans Zambé au kambi makambo. Tandenge aussi là. C'est chaque jour on apprend. Il y a tout papa. Bien que campagne élection basi publié, mais c'est chaque jour que vous apprendrez
koto masasi betaki koto kuna bakuluna bakotaki basasi soda moko bapanzie na mutu boye tel endroit bat bakufi boye donc mais nous avions la tête d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu aza muta vérité. Muta vérité, on a gagné, Kingandi a gagné. Même s'il faut pas bomangai, mais on va que non, ce que zalaki ndekonangai. Alvin mutabimi na koloba, Alvin mutu abimi. C'est ça être un enfant de Dieu. Papa, tout ça peut battre nous savons analyser. Sous lundi ba résultat net bimi a ba résultat o ko ba na provincial national sur lundi yango bien na lo ba boye bato yi ko sa biso me ba ko sa nzambe te bato yi ko sa biso me ba ko sa nzambe te résultat o yo ndenge salami c'est vrai il y a des gens qui ont mérité gloire à Dieu soko tali bande ko na lo ko ba Eliezer bravo gloire à Dieu et yebana ki ba cristal voanga et au senti que bateau ba sanini ba papa lemba bazali moi bateau bi ke penza ba oyo mais mingi musoto yo kana papa et peut s'impression dirait qu'il y a nomination et peut s'impression dirait c'est quelque chose qui a été préparé quelque chose ezaki moi na nzungu moko boy bato alambi to tia boy donc ezako comme makambo et yebana kinango quelque chose qui a été préparé. Aïbaïka bon ou bien les gens avaient besoin de nous quand rapona toi accompagner bango pour qu'ils accomplissent leur dessein, qu'ils accomplissent leur plan. Papa, non. Tala, bato mingi, bien que tous en PVT, nous n'avons pas tous les éléments, mais moi, dans Nzambe, nous sommes centre à comprendre que l'élection, oyo. Bien que nous promettons que l'élection est bien, mais c'est l'élection à ma B. Et ça, l'élection à Sony, et l'équipe à B, papa. Bato belé, papa, vota bangota. Ah bon? Bato belé papa, bato yo mukile sanzaki, bato mukili et pesaki mo Congo, bato mukili et lingake mona bango lisusu te. Les mêmes personnes reviennent avec force. Papa, non, des choses comme ça ne peuvent se faire que dans notre pays. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier dans le bas. Prochainement, Seigneur, Bapesa Bangwata Mupagano. Pour 3 fois ton équipe chrétien Simbate, Bapesa ta Mumelibangi à Akambabiso. Puisqu'on se disait avec les enfants de Dieu, puisque Basabato Bayebiyesu, Basala rencontre personnelle Nankolo, et Kozala bien, mais la monique Zalia qui est erreur. Mbalo Pesata Batamokili, Bakambabiso, totalement, tout ça l'étude comparative. Entre chrétien pour Tozoki, Abbé et Simbita, Tozu pasteur et Simbita, Tozu un bien-aimé dans le Seigneur et Simbipete et Simbite. Yemoko eskazali wana nandimite kazana kimia. Na ondimate peut-être mutawi compressionner biso. Mais yemoko oui, frère Nanga, na ondimate kazola la bien. Na ondimate kazana kimia. Mutema na ye. Epela pela pona nini? Asali asali musala na ndenge elongo bana kite. Preuve eza mon frère. Moi na nzambe so c'est lo on peut yeba kisa moi na nzambe ase musana na simeza na kimia. Écoute ce qu'elle dit la Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi, il l'a fait suivre donc quel chagrin. Papa, c'est la bénédiction de l'Éternel. Hein? Dieu ne fait jamais suivre sa bénédiction dans le chagrin, dans le murmure, dans le désordre, dans le kingani, tout ce que nous voyons là. Non, on est en zambete, zamena, et biso batu, to sel ba sentiment na biso, ngai soki nazaki nanga. Si bomanga, je vais dire qui a gagné réellement les élections. Ngai Max. Ce qui n'a pas koufa, na koufa, nous avons dit ça koufa te. Mais na roloba vérité, vérité des urnes, na roloba yango. Donc papa Masnero yo ozala kineti oyo que au travail qui peut permettre ya ba ya sini na parla na nina lo bani otamula pour que oza ba PV ba preuve au monake ndeni ba élection elekani olobi ke mingi na émission to ça la fois passée ba kolela tour yo ndenge peuple et poni population et poni ba député mingi ba pesa ba polote ba kepite bonabo mais chose étonnante après ba résultat to moni ke makamongo quand ndengoro ba ke mbutu kozala na ce qui va sali publication ya ba résultat ya moni que on a compris le même en sey o e mamba problème ya sey et qui piège puisque moni na sey oza yo que no réclamer ndengelini
On réclamait Ndengeni. Puisque lorsqu'ils ont finalisé le travail, qui était là? Calcul, papa, tu vas dire quoi? Je comprends, il y a piège. Bon, tu reçois bango, tu tiens bon, le là, tu as cour constitutionnelle, voilà, papa. On a bloqué, on a gain de cause. C'est quelque chose qui a été prémédité. Nous, les chrétiens, finalement, où nous sommes des chrétiens, ou bien nous ne le sommes pas. Parce qu'un chrétien, même Jésus, tu vois, pourquoi Jésus va bombarder? À cause de la vérité. Jésus est un homme de vérité. Il a accepté de payer et à Kétina sacrifice super beau, à Kabibo Moïnaï, à cause de la vérité. Mais qu'est-ce qui fait plutôt que dans notre pays? Nous avons des enfants de Dieu dans des institutions, mais impact la bango zo monanate. Pona mbongo, pona likambo songo, je parle pas de nanga. Non pas de manière générale biso ba nzambe. Lorsque toza ko gérer à cause ya mbongo, à cause ya bozu, à cause ya gloire, to comment vivre na compromission? Jusqu'à quand ton doké na élection boyeza la kaka to lelaka vérité yeba na raté. Peuple repona mutu mususu to peuple repona batu mususu mais résultat ezali mususu. Papa, nous devons parler. Nous devons parler. C'est tout banate ka ko betela to maboko o boy. Moi je pense que les frères nazolo ba ke na mutema na za na kimiate. Akosa ne biso bato, ayiko kosa biso bato mais ye moko na se mutema na ye. Aozana kimia te pambate musale salemi na ndenge oyo longo banite yango zomona publication ba résultat ba 3h du matin et que ti ba 4h du matin mais ça ba preuve dit quel est ce pays mutoba oba na respect na peuple na bango. Vous nous privez le sommeil qui est un droit. Papa, le sommeil c'est un droit, vous nous privez. Pourquoi on peut pas faire ces choses là à 12h? Peut-être mon boulot. Ah, si on sait Moussa nanga malam. Pourquoi on a mon boulot? Tu es étudiante, tu peux pas dans la classe. Comme il commissaire, j'étais toujours premier de la classe. Sauf qu'il y a un institut littéraire Mukengeli, un institut Mbanzalemba, autour de l'archive. Dans la première de la classe, la première période, c'est la fin de l'année première de la classe. Moutabi qui travaillera bien. Non, banga pourquoi? Mais lorsqu'on sait que si on a 12 heures, et on a 3 heures, batoza na pongi, batobalali et que tu vas 4 heures. Papa, publication c'est la joie, c'est la fête. Bon bandaro na netu ya ba présidentielle et bana je crois ba 1h du matin. To komati ba 4 heures. Papa 1h n'habite batoba na poto n'habite ba pesa biso pe expérience na bango. Publication ba ni 1h, tu ba 4 heures. Oh yambalo ya kisu ba minuit na ba kengani yebisangai. Vous nous privez le sommeil. Vous ne pouvez pas faire ce travail pendant la journée. Par exemple, à 8 heures, pendant que nous avons encore de la force, vous publiez les résultats pendant que certains dorment, sont au lit, et il y a certaines personnes qui somnolent, hein, à Napongi. Mais au Yebi même, c'est un message. C'est un message. C'est un message pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Surtout ça, là, on a temps normal, hein? Et repère ça moi mon boulot to me mango boye. Donc voilà un peu na linga kilelo, voilà pour na frère na biso nanga, ça c'est mon point de vue. Ba empêcher nga pété na sa analyse nanga. Na fingi pe mutute. Ce sont des analyses au mutuo surtout pas au sala nini asali. Na lobby que personnellement moi comme individu frère Max, frère as enfant de Dieu, mais à exception son ezala yezala malumalu pe à son âme, ezangoy mulunda ezala nani pasteur wana nani ngoy mulunda pona ngeza soni. Yami Balé na lobi Kendeko Corneille Nanga, yoza président Seni, moi sinon candidate, député provincial et puis Abimi. N'habite va voter que bon ça peut pas voter. Mais yo moka bilum soba que non ça je ne peux pas faire ça. Na oui ko sala ngote pour battre. Comment on peut ça toute occasion va spéculer? Comment on peut ça toute occasion va pas loba. Hey papa, comment on peut ça cette occasion to comme ko loba. Et puis il faut voir comment cette femme là battait sa campagne. Hein? Il faut voir comment elle battait sa campagne. Mbongo ya biso tomoni pasi bato battre campagne na ndenge na bango puisqu'ils ont des moyens. Moi si à président Seni candidat député papa. Yo soma mwana mokonzi akoti boloko. Mwana mokonzi akota boloko. Yo kundongo za orosamba na mwana mokonzi. Olonga il faut pika. Yo bunde tumba na moi si à président ya Seni olonge tumba. Wana ki observation nga liboso na lobby que pour Nangaï, l'élection qu'il y a après 5 ans,
na proposer batiana mupagano bazo na biso mupagano moko aka comme ça to ça l'étude comparative entre ba chrétien na ba païen banani basala musala bien quand on dit païen ça dit que na bien za mutabangi taza un homme quand même un homme responsable, quelqu'un qui a étudié, mutumo a bon. Asa non mutabe église, na linga za mutumo sa ba église moroté. Bazoyer akamanon seni, mais pendant 3 ans, comme ça to comparer entre les hommes de Dieu. O ba kambi biso pendant 3 ans na bato mokili. Baza bato mokili, penza bato mokili. O ba tanga classe ba appelle ma yele, ba bi domaine technique tout ça ba kamba biso. Wana ka analyse ya boso. Analyse mi balé. Eza pona batu ya FCC. Là aussi, il y a beaucoup de choses à tirer. Kota la FCC, disons que la majorité, bazali na mboka. Pendant 17 ans, ils nous ont gouverné. Mokonza mboka apesi biso ndeko na biso Emmanuel Ramazan Shadari comme dauphin. Mais hélas, Sorotali, parmi les 3 meilleurs, il y a Abimi 3e. Abimi 3e. Et Pessingaï, Mayele Belé. Et Pessingaï, t'en as réfléchir, n'a boulé, et puis n'a l'Aksabango, pourquoi va perdre l'élection? Et l'Okwa Liboso, Yamusu Boza Pembeni à Mokonzi. Bondi Barapé, ba contradiction. Tout ça Pembeni à Bakondi, Teka Bato. Oui, excellence. Oui, vous avez raison. Oui, Mokonzi Oumela. Et l'Okwa Zobo Mambo, Kabakonzi Belé, Bazan Touré n'a pas flatteur. Bazo profiter na derrière Mokonzi, Batonga, Bayiba. Mais Baza Bato, comment Bozo qui est na compétition? Bozo thématique ya campagne. Il y a un déco Emmanuel Shadari. Peu importe ce que les gens peuvent dire de lui. Mazali papa Mayele, Azali papa ya Boigna, papa OP, a une expérience professionnelle. Ça dit que Vinaya Kebo, Banana, Azo mata yebi Congo malamu. Mais yo que l'oko Liboso et Bomier. Thématique ya campagne. Poursuivre l'émergence. Ozo mon papa. Moment campagne est un moment compétition. Ezali Bitumba. Toi na Kinshasa a to ça l'hypocrisie. Bato belé ba sepela kisosu na pouvoir ya mokonzité. Nzala, pasi, minyoko, injustice, mboka chance loko pamba, tout était difficile. Le pays pris en otage. Koli a donc bokai, konyokwama. Alors, Bobimisi dauphin. Comment Burundi repère cette thématique à campagne? Poursuivre l'émergence. Mais tout ça, nous sommes des intellectuels. Sobi poursuivre, la continuer. Hein? C'est ça, non? La continuité. Donc, poursuivre l'émergence. Il y a Arnaud qui a commencé. Et moi, je viens pour poursuivre. To go on, en anglais. To go on. C'est-à-dire que na koba, na musalo et salake. Oh, ils ont la mouto à tanga classité. On sait pas na binota. Ah, donc, ndeko Emmanuel Ramazan Shadari pour ça nini? Akoba. Nde baba na lingala bien. Akoba. A continuer na nini? Nanzala. Na pasi. Na kozanga courant. Na kozanga mai. Muta voté yo. A voté ota. Kino nenga sa fongo limi so sani. A voté yo te. Et puis, bo pesi matière na banani. Na ba adversaire na ye. Ya on pendant campagne. Et comme qui poursuivre boye, hein, bato comme koloba na ndenge ya mabe. Et loko mi balé. O bominde que Emmanuel Ramazan Shadari. Babi azamu toza to ba chrétien, photo ba ve am to ba yele. Ana Boigna azamu bali. Mais loko mi balé, bato ba ki ko sa ele campagne mingi ba parfum ya mauvaise odeur. Bobimisi. Mais maintenant Bobimisi ba membre ya équipe ya campagne ya Shadari bato ebele baza bato yo population apesa bango mu Congo bato population alingaka bango libalinga bango susute bato musu baboyi ko voter Emmanuel Ramazan Shadari pona nani pona yete. C'est pas que papa Emmanuel asalaki bango mabe ma cause de qui? Des animateurs o ba ki ko battre campagne pona ye baza bato peuple asanini alingaka bango susute. Bato peuple akangela bango kanda po bazo nyoko la peuple ba voter Emmanuel Ramazan Shadari ndene.
Un autre élément, Bango Moko Batouya FCC, lorsqu'il battait campagne, il ne parlait pas de Chadari. La plupart, ils ne parlaient pas de Chadari. Écoute ce qu'il disait. La députation provinciale, ce que provincial, il dira, la députation provinciale, votez de Calvin. La députation nationale, votez Arnaud. Mais la présidentielle, Yomoro Lukanani, Moutoro voté. Moi, je connais Bato Moussous sur la FCC. La campagne, on ça pour Martin Fayoulou. Tu comprends? Moutazan na FCC. Mais on bat la campagne pour Nini, pour Martin Fayoulou. Mais la réunion, on va l'assemblée. C'est l'hypocrisie. Hypocrisie, c'est qui m'a cassé na Batouya FCC. Ils pouvaient gagner, ils pouvaient remporter. Mais, à cause de Misala na Bango, le gangstérisme politique, le triomphalisme, l'orgueil, Nanzala Oyo, peuple a quoi voter Bangota. Vous imaginez, vous organisez l'élection. Bien, les élections en général. Moutunabi Nazobima en 3e position, avec tous les moyens possibles. Au Bozalaki Nango, tous les moyens possibles aux Aïnango. Pour perdre l'élection, moi je crois qu'en ces moments, pour Nabango, ils allaient un moment d'évaluation. Ils allaient un grand moment d'évaluation, tirer la leçon. Tirer la leçon. Manque en sincérité. La Katina Bango P. Comportement, il y a certains animateurs parmi Bango, au peuple en général, à ces pays qui sont sur la Yangote. Voilà, ni na ekoloba, na o etali bandeko ya FCC. Na ke mena côté Ndeko Félix. Ndeko Félix a gagné pouvoir. Et l'autre liboso dans le backer, on a sepé l'angote moi comme individu. Mon limo tribalisme, où est quota et l'inga s'installer quand il a un Congo. Pour certains membres de l'IDPS et certains balouba, bah moi le cola que comme il on a biso. Bah Congo va diriger qui, Équateur azwaki, bah Swahili bazui hein, des générations. Maintenant les comitants on a biso balouba, biso pe balouba to de to régner. Ça c'est une erreur. Et senge bande ko so ba wewa. Et ce bande ko na biso balouba be bande ko ide qui comprennent que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il n'est pas seulement le président de la République de Balouba ou Yabato IDPS, mais il est président, il est le père de la nation. Il y a Congo Mobimba Oyo. Il y a la comité ya ekolo. Balongo la triomphalisme wana. Si vous l'avez biso dès cet instant, balongo la triomphalisme. Bamona que non, eza bor na biso, biso to gagner, ce que eza tango na biso. Ça c'est une erreur. Conséquence, ils ont même makanda na mité ma population. Surtout ces pelés à l'affaire ya Congo. Bon mon que comme le voit tant na bino, bor na bino, bino bo gagner, bino ne boza danger, bino. Ça c'est une erreur. Ozo salema wane, ozo salema. Biso pe comme tant na biso. Ou bino zuka soni. Mais lorsque j'analyse toujours, bien que Ndeko Félix a bien président de la République, mais il n'aura pas la tâche facile. Comment? Je reprends. Il n'aura pas la tâche facile, il y a qu'à diriger. Dans un prophète de malheur. Mais je suis un enfant de Dieu, je sais analyser, je sais voir. Il n'aura pas la tâche facile. Il y a que longa et tumba oyo. Il y a que pesa bas notre souhait anini. Ndeko Antoine a ko pangusa biso ma miso. Alongo la biso kolela, alongo la biso na nzala, alongo la biso na pasi to sepela, to bato bazana poto no to zonga siko pe na Congo, to keno na mboka na biso, to ke ko investir na mboka na biso. Mais soki na landeli makambo yango, ezala pasi pourquoi? Vous remarquez que dans le Parlement, Azu Penza, dans le Parlement, na maboko na été. Azana ngo Penza na maboko na été. La plupart des députés, baza batangambo wana. La plupart baza batangambo wana. Donc vous allez ponaye, et vous allez moins pas si mingi. Peut-être dans nos temps, il y a des choses autres fungo la mbalasima, mais ana bona kota na bozindo mais azana morceau dur.
eza lokola eloko moko ba pesio eloko moko ba pesio boye ozo elekeli o kilo chargement ba pesio repesa elekeli o kilo siko ozo ebate bato mona que voilà je suis le président de la République mais na se ya motema na ye parfois ça ne sengote au regard de plusieurs paramètres autres fungola mbalasima et nous aussi na loba mena par rapport ya bitumba oyo ezali entre Félix le président de la République actuelle, notre président. Mais papa, pourquoi au Kokate, Félix? Nabina ko développer ngomba la sima. Tona kata Kinshasa, toza ko mona, toza pe ko yoka. Au regard de ce que nous entendons, nous écoutons. Non ba ke ndeko na biso, ozala na papa. So remamle tu vas publier ba nini, liste ba députés nationaux. Mais on remarque que ba prêtre wana nyonso ba saini. Bazongi hein. Et puis bango nene na parlement bango baza majoritaire hein? Tous les prêtres wana bazongi alors oromona ke bango nde mingi bakozwa hein? Bango nde bakokamba alors président de la République hein? En ce moment là a opésété en ce moment là a opésété alors nzamba sunga mais je vous dis nde mamozo kende a une tâche facilité. C'est-à-dire, à une tâche facilité. À moins que Nzamba se les grâce autrement. Mais il n'aura pas la tâche facile à bien gouverner. Et ça ne passe. Un autre élément, c'est maintenant, Oyabangona Félix. Pardon, pas papa Félix. Non, Martin Fayulu. Un conseil n'a pas Sabango. Notre président, notre bien-aimé Félix, c'est un chrétien. L'église Sambelaka. Notre bien-aimé Martin Fayulu, c'est aussi un chrétien. L'église peut Sambelaka. Ce sont des enfants de Dieu. Tant que le président de la République actuelle, sans obéla, notre bien-aimé Félix, dit toujours, hein, Martin Fayulu c'est mon frère. Voilà le langage. Martin Fayulu c'est mon frère. À son tour, notre bien-aimé Martin, lorsqu'il parle de l'actuel président de la République, son Excellence Étienne Chilombo Tshisekedi Chilombo. Yebabakano, c'est mon frère. Na sengi na bango. A lironde tozo kendele. Barope sa victoire na barope sa moun passage na FCC. Comment? Non kende. Barope sa passage na FCC. FCC a commencé kabango, a commencé rotio la bango. Lit na bango ezalaki nini? Que mon konza ekolo oyo na système ya nini bakende mais système ekete lit na bango za kinini opposition sa nini ezwa bokondi opposition est gouvernée système nyonso sala nini ekende mais système sa nini système ekeite le système est là le système persiste est là pourquoi le système persiste na ba député oyo belé babimi wana si moi j'étais le président Félix, non ça la toi na Boutou, na Lukande Konanga Martin Fayulu, mon frère, puisqu'il dit c'est mon frère, na Lukaye, na komi kiti ça et de part et d'autre. Donc comme les gens de Martin, à l'obi non, ba yibinga bokonzi nangai, kingai, ngande sengela kina kamba ekolo, mais non. Ndeko Félix alonga kité. Soki nga naki Ndeko Félix. To na ba conseiller na ye. To luka ye. Yo kalanga to yebisa ye. Ah Ndeko Martin. Tu es mon frère. Je t'aime bien, tu le sais. Toi et moi, tous en même père spirituel, nous prions ensemble et regarde. Oublions le passé. Oublions le passé. Je crois en vous. Vous avez des compétences. Vous avez des talents. Vous êtes capable dans beaucoup de choses. Dans ce cas, on transcender les différents abysses. Tout va tout solo là, total, tous ensemble, ce que nous pouvons faire pour notre pays. Sunga qui présent Félix dans Luka. C'est le message qu'on peut s'en déconner. To vanda to so total. Pona ni to sala pona to tongamboka. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait Lelo Awa.
Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Au lit na bango ezala kinin. Régime ekende bisotozwa. Pour na to kamba yango. Mais impression ezali mosusu. Nandeko Martin. Ngana osenga eboye. Nabi kazoki na mutema na ye. Ata soki ezalaki yo ozoka. Pour ce qui est vrai, nous n'avons pas tous les PV. Mais d'après ce que tu as dit, yoka. Il semble que Bavota qui est belé. Il semble que Bavota qui est belé. Mais Tozana, ba preuve était. C'est là maintenant que Seni a profité. Est-ce que Seni maintenant a profité? Non, Toti Kakaka, publication va résister, c'est l'apanage de la Seni. Yende, l'organe habilité. Yanga Asakani pe nabiso. Asaka nabiso, c'est l'organe habilité. Yende senga proclamé. Yende senga pe soit tendance. Yende. Tozela qui appelle ça biso pe la tendance, il y a solo. Exprimé par le peuple. Mais malheureusement, papa, toi, on a qu'à Kinshasa, malheureusement. Attends, on va préviter. N'est-ce que tu as contestation, ils ont déjà lembo, il y a un sake, Moussala wane salami na ndenge malamote. Bato mususu ya iba nomination. Bato mususu eza bapel. Bato mususu Congo eza mboko na bango. Congo eza bord na bango. Bango ne seko na seko sengeli bakamba Congo. Biso toza observateur. Toyi ko tika bango. Nandeko Martin Fayulu. Nabi keza passe na motema. Bokonzi oyo bundeli. Ou parfois ba betio. Emsu bakangio. Lui c'est le kole bima. C'est pas facile. Et vous appelez humiliation pour nayo. Tout d'un coup bokonzi kei. Nga ese ka nga frère Max na ki conseiller na ye na yebisa ye atia na se lokola mwana nzambe obi nzambe ya papa obi nzambe azama mso sala kaboye lelo ko comprendre ngo te mais lobi papa to mona batu ba wele la bis bon exemple ba wele la bis te ngala kota to taxi mais mutumwa qui na sima bousculer à côté na taxi ba koma kaka à côté ya nini ya maya kalamu obima na kauka accident oba tutu ba na taxi ba sani ni ba kofi oyoka ngote yango ngana wela kate ngai luko ya welela na ni mana CD ngala ko se pande comme Martin c'est pas facile asala lokola tobi histoire basimi balé bane ko welela mwana oba yepa roi Salomon pour trancher. Mwana nanga teza anga taza yo mwana nga kolo mwana musabi no bakata e kaka to perdre ye mais kolo mwana na bi non roi bakata e te pesa ye mwana wana roi sabi tala kolo mwana Congo entre Martin Fayulu Ndeko Félix comme basi ba proclamer Ndeko Félix so ba vota qui était connaît nanga ye moka bi vérité. Ponangai atika ndeko asanini asala nzambe azali nzambe oyiko kosanga me okosa nzambe te awelela te ponangai ameme même la justice te mais justice ya nzambe oh non c'est là où j'aime Dieu justice en nzambe tala justice en nzambe le coup constitutionnel justice ya nzambe le justice à mokili si le frère Martin Fayulu a convaincu avec tout ce qu'il a comme preuve et que Yenda Zaki est élu comme président a fou comment les pas nzambe d'abord kotala Ndeko Martin Fayulu mais ça c'est Dieu il a été minimisé les gens ne l'ont pas fait confiance il est qui Azak tu parti ne yebanate boye et il a combat Goliath na David mais regarde comment Dieu a rendu le nom Martin Fayulu grand. Même bana mike comme mbote partout mbote que comme ikaka boye Martin Fayulu et comment Martin Fayulu moi je vis de gens aveugles qui ont voté kaka 4 et comment qui 4 na munoko toko ça va te mettre toko sans embêter Martin Fayulu Dieu l'a élevé Dieu a rendu son nom grand c'est un homme heureux ce qui ngai non fou comme on tient en likolo père. Merci. Même si je suis choqué, mais je voudrais te bénir pour ce qui m'est arrivé. Asala yango, Nzambe wana, un jour, tôt ou tard, aye béni na rosala pour se pelisa. Awele la te, suka weleli,
eza bitumba nzoto te atika nzamba bundela ye ba yebisa une émission sera Hollanda que notre bien-aimé Martin Fayulu atika nzamba abundela. La Bible dit ceci: vous garderez le silence et moi l'Éternel votre Dieu je combattrai pour vous. Qui pouvait croire que Martin Fayulu comme ko munene a que des campagnes locales a poussé un blocage à ça local mais dès que Félix sali campagne normalement à connaître les difficultés pensami que par rapport de Martin Fayulu nanzela élévation bitumbe zalaka ebele akeba adversaire na ye ba ko profiter ce qui kanga a retiré même lettre à recours wana na cour constitutionnelle azo lettre wana afukama a présentant pa na Nzambe. Dieu est capable, si c'est le dessein de Dieu, Dieu est capable de les rétablir. Il est Dieu. Ba we atira ko wele la bokondi. Sinon les lokola zo bunda ye moko zo bunda. C'est choquant mais ndeko Martin Fayulu atika Nzambe abundelaye. Na président actuel ndeko Félix Antoine Tshilombo, vous êtes devenu président de la République avec tout le respect. Moi je suis enfant de Dieu. C'est vrai. Les gens peuvent vous acclamer, vous applaudir. Vous êtes devenu monsieur le président de la République. Mais sachez-le bien, ce n'est pas facile. Vous devez comprendre que maintenant là, vous n'êtes plus le président de l'IDPS. Mais vous êtes devenu le président de la République. Moment est un moment de retraite. Moment est un moment de prière. Moment est un moment que vous allez bosser dans Zambé. Vous avez, il y a beaucoup de défis à relever. Vous allez bosser dans yo. Et puis, baroti que la autant au don doité, baroti que la autant au régnété, baroti que la autant au longate, na mukumba ozali na yango. C'est vrai so sepela ndam. Wana ki toline rope sare yo. Na baluba, ezali kamba baluba te. Ezali kambo pe IDPS. Bama kelele nyonso to batika yango. Triomphalisme, arrêtez avec le triomphalisme. Bon ce pela et comme il ko la faire na bino. Et comme il ko la faire na bino. Non c'est pas ezali ko balubata. Asangisa ndenge mo ba na discours na ye. Asangisa ndeko Martin Fayulu Lukaye c'est ton frère. Vous semblez l'église moko. Bo solo là. Bato bazana libanda mboka. Pesa bango grâce présidentielle. Ata yiba, ata salaki boy. Limbisa. Bato baba prisonnier politique. O ba kota na bi kota. Sala bango grâce. Sangisa. Sangisa. Ton a besoin peut-être mon bilongi à sika. Babuku mestre à sika. Malheureusement tu raté ba député à sika. Les mêmes personnes. Congo eza bango. Congo eza bango. Tout le monde a kondi à sika. Ba diriger mboka o mu pepe asike kota na Congo assez c'est assez totika ko déranger ka bato poto tindelanga kabelanga biso ape boye to boye mbalo pe to sepela soko sali yango to betelo so sali yango te mais yeba ke sikoyo soko sali yango te bande ko FCC ba kota siko nini opposition bande ko ba Jean-Pierre Bemba ba kingani ba bango to baza nini ba kota pe opposition. Au moins comment la tâche nini tâche comme la yo donc et comme la yo donc et rosala bitumba ya makasi vous avez besoin de sagesse entourage na yo luka ba conseil à solo ezaka ba lubate ezape kaka monter équipe ya stratégie équipe ba concepter ba bouliste c'est là bango cabinet moko les gens qui réfléchissent ba au salo ba idée solo la kana peuple solo la population na yo. Yeba ba posa na bango, yeba ba besoin na bango. Longo na biso na impunité. Mboka chance loro pamba. Mboko suka yo na tevo kumisi lobo komi ministre. Ofingi lobo komi de. Te longo la biso na makambo wana. Et comme mboko ya méritocratie. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Toboy est comme un règne ya baluba. Ba ministre ba bisika nyonso ba to boy bongo mais attention peuple congolais fongoli pe miso. Papa Manakoyoko koloba c'est comme si aux alliés contre aux Mutalamuka on dirait que aux zones de ma résultat c'est ni a hésité que Félix Mutabimi président c'est comme si aux côté aux Mutalamuka qu'est-ce qui va pas
na mutala moué banana non papa baluba ce sont nos frères nazala bakambouana te mais n'apesi par rapport à ce que nous voyons nous avons vu le triomphalisme l'excès des ailes c'est comme ça Nathalie Sebatou que notre bien-aimé, le président actuel, le frère Félix, c'est notre président, il est notre papa. Azakara ya balubate, balongo lango loko l'affaire privée na bango. Balongo que comme le quoi règne na biso. Maintenant c'est notre tour. C'est ça mon problème. Et ça que maintenant là c'est notre tour. Moi je suis contre cela. C'est ezala muluba, ezala mongo, ezala muswe. Biso nyonso, tu sais que n'importe à Mobutu. Natika toujours pensé à Mobutu tatabo moko. N'importe que Mobutu ok lelo na lisala, ok na mbujimai, tu es à l'aise. Mais depuis un certain temps, oyoka keno net j'ai appris. Ba luba o bazala ke soki ba côté mususu ba piller ba boutique na bango, ba magasin na bango, ba zobenga bango. Là ce n'est pas un bon comportement. Non non, nous ne pouvons pas encourager cela. Ba luba za ba frère na biso, ba za ba ndeko na biso. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour na boko mako piller ba boutique na bango o bazu na mbongo ya pasi bazo boko ba famille na bango na pasi boko miko piller ba boutique na bango bon non attention vous les pilleurs vous rappellerez en 1991 1992 bo piller mboka oyo tala eta mema biso molimo ko ya koziki sababis ya ko piller il y a des gens qui n'attendent que l'occasion ba ko ça looting za pillage ba ko ça ba looting ba ko piller et oyibi mutwana te sika zombongo nae donc naza la mukate naza mais nazali mwana nzambe nazo pesa banalise nanga susu nangeza nini ndeko Félix notre président est notre président pourquoi ça veut dire que omi nzambe yango zo nolinga pende ko nangai Martin Fayulu un bien-aimé dans le Seigneur que j'aime bien que je respecte un homme intelligent et là on senga na eta obi nzambe peut-être tu comprends mais ce n'est qu'après oh Seigneur merci et ça le coup là mon pasteur moi à côté retraite pour nous préparer l'activité le jour de l'activité vous les bêtes baniko bêta boy ah pasteur a combien battu à ozonga na ndako oh papa osambela nzambe na bomoyi quoi pasteur nzambe no azana bomoyi pasteur mais qu'est-ce qu'il y a abi eh so qui mvula wane beta ni tete cette plus là obi que moi na bade ko sakana tia limite moto bani kopela elinga kota na lopango ya président ba ki ba voisin na lopango ya président so kota na lopango ya président toto suka wapi pasteur mamo consoler makamso to comprendre ngo lelo te nzambe pata nzamba rotala pata ah Martin c'est mon fils. Peut-être qu'il a gagné David, peut-être qu'il a gagné qui élection, mais ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas son temps pour gouverner. Il est Dieu. Mais papa m'a fait un peu bêta du solo que non Félix Abimi n'a pas fait naïe et l'autre on est niqué ils ont que non Martin Fayulu m'a gagné l'élection et c'est ni qu'on est nanga après si bah résultat en faveur il y a Félix Tshisekedi pourquoi toi et moi nous pouvons pas colobaquer Kinga a gagné l'élection pour nani dans le laboratoire kuna tant que vous finalisez l'opération, il y a un autre par rapport Yemoko Martin Lobike, il aurait gagné les élections. Par rapport à preuve, il aurait gagné les élections. Nga on a tient la conditionnel. Il y a affirmé que il a gagné l'élection par rapport à Nini, il y a pas preuve à résultat au Azali na yango. Il faut que politique est un jeu d'intérêt. Politique à Mokili oyo. C'est ça yango ba que tous les bana nzambe a solo oyo aza capable même andi maliwa mais pas la vérité. Politique est un peu un jeu d'intérêt. Peut-être Mokili otala non. Avec Martin Fayulu c'est un homme dur. Avec Martin Fayulu derrière lui, nous n'allons pas nous retrouver. Par rapport à nos intérêts, que faire? To négocier na mutu oyo. Yeto zomo na souple, langage de peut-être c'est ça politique à Mukili. Oh, c'est politique à Nzambete. Peut-être que na bitolo ba peut-être que la politique à Mukili. Les gens se sont rendus compte que avec bien-aimé Martin Fayulu, ils vont pas se retrouver. Et que vie comme difficile pour Nabango. Même s'il aurait gagné, les élections, hier aussi, voilà, nous voulons te proposer,
ngana amoni ba OK to yes c'est ça politique ya mokili o toza nango assez alors ngalo ko na mona nzambe pour des choses comme ça nazonga rasima j'ai même pasteur longtemps à kombo na été élection salama na communauté na bango et c'est qui va voter président à communauté. Il y a un pasteur que vous connaissez mais na bombi kombo na e et joue élection on a tricherie salmi na quatre église élection ba pasteur hein, mais tricherie na quatre église et d'après loi ya communauté et sengela ki ba sa nini ba annuler l'élection ba zongela yango mais ce pasteur là lobby non notre communauté a connu beaucoup de problèmes au nom de la paix botika pasteur Kingandi akamba biso na communauté. Qui peut faire ça? Maintenant, on peut dire, au nom de la paix, notre pays a connu beaucoup de problèmes, tant de difficultés, l'ikamboté. Notre bien-aimé Félix, go on guiding the country, go on leading. Kobana ko kamba ekolo, nga Martin na zonga nanga, au nom de la paix. Papa Nzamba bossa na batabongote. Et puis que notre bien-aimé Martin comprenne que Dieu, c'est vrai. Peut-être qu'il a été voté. Peut-être qu'il serait voté. Il serait élu massivement. Mais, à la paix, nous avons un langage belé à l'obéla biso. Parce que Papa Max Nambano Bazo la ambition de Martin Fayoulou Nandenge Kei parce que je crois que ça Kei que déposer mettre que recours na cour constitutionnel papa et l'oronin au est-ce que cour et côté la Martin Fayoulou est en ngamunaye et peut-être ba résultat musus OK et kozala OK seni après ça qui était en faveur ya Martin Fayoulou au monte que mbutu e bimanamboka torosu kawapi ce que ça qui ngai na qui conseil na ye ce na qui conseil na ye ngana ye bisaye boy frère na besoin tamayele na ba capacité na yo mengana osenga na yo ko déposer te recours te souffrir tika nzamba bundela yo tika nzamba madame te papa omonia papa ngana zomuna makambo yaonde comment ça balobiki ba juge ne mutu ba okata makambo asuka ba benyo bien que ba résultat moko provisoire papa et mais si jusqu'en ce moment un résultat provisoire mais si moi j'étais l'un de ses conseillers c'est Atika ah bon Aebisandeko Félix bonne chance continuer na yo ko kamba ekolo likambote azonga na sima il n'aura rien perdu spirituellement abungisi le côté maintenant ndeko Félix ngana kosenga ye c'est vrai qu'aujourd'hui il est le président de la République il peut aussi s'humilier c'était ça Jésus hein? Le leadership de notre Dieu le leadership de Jésus-Christ c'était l'humilité c'était l'effacement ayebi place ni na ko lukande ko na ye Martin Fayoulou azana ba numéro na ye nyonso il peut l'appeler mon frère je voudrais qu'on se rencontre basolo là tu sais on a une analyse dans ça là ba tableau est belé et comme la bisopé ba tableau est allé belé peut-être prochainement on tient là ba tableau misusu mais pour un débit na linga na kota ba tableau misusu et l'émission base dans ça d'autres tableaux ndeko Martin a gagné qui toi gagné qui était dans moment oyo atika justice ya Nzambe sala. Et pourquoi? Oui, que le juge Mbappé c'est un résultat malongate ou comment? De son atika justice ya Nzambe sala ezaka pona koluka kimia na mboka. Atika justice ya Nzambe sala ayebisa na bandeko bato tout ba soutenaki. Merci pour la confiance bo salingai likambote ndeko nanga Félix Sanini akamba ekolo avanda papa Nzambe na plus exemple mususu. Bon, où est le taxi papa boy? Ok, bobi taxi auto kende awa, tango komika ku papa. Ya Nzamba préservera biso pela makambo ebele to kompona raté. Papa Maxon Rozo mona ketine Félix Tshisekedi abimbo et on dirait que piège moko et dans la simawana. Papa, tant on a quoi analyser, tu vois. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ozo PC chance. Bon, Azara, il n'aura pas la tâche facile. Il n'aura pas la tâche facile. Papa, il n'aura pas la tâche facile, à moins que Dieu
asala nzamba a accordé grâce mot spécial, grâce mot particulière, nzamba a s'imposer quand ne kona biso, mais on a un morceau dur. Alors bon moment. Papa, on a un morceau dur au regard, il y a certains paramètres, certaines réalités, makambo belé, et ça le rôle là, n'a pas pouvoir reculer là. Pouvoir reculer là. Papa, arozala penza na bokonzi, o babenga vraiment bokonzi d'une manière intégrale au kamba ekolo. Voilà, c'est ce que j'évitais de dire. Arozala penza na leadership full te. Leadership full te. Aza mutoza ba plati bande beza a rotia likolote. Aeza yote. Kebo como bosana. Tu vois, quand on est élu président de la République. Yonde. Alors, ça veut dire que pour naïe, on se peut là, tout bon de la pour naïe, et nous avons peu sagesse, peu intelligence, aluka pe bato musu pata ya sieku na été même mboko ezanga bato mayele belé, mboko ezanga bato boigné belé, il y a des gens ba ko PCP mayele, do afungwama, ngana osenga même asa la même cabinet morobo o batu o baro PC mutana besoin akutana ye akutani na bo pete mutana besoin PC ba idée azo ba idée na bo pete asa la lopo na yo mboka na biso quand on est président okutana sou na peuple terre aux ministres moyens o bakuta, c'est ça le problème mingi au moins président so même Kabila batu ba bombi mingi za ba collaborateurs qui ne voyaient que leurs intérêts. Azaï pe na malamu ne belé to linga te mutakufi poto commissaire lokola muntu azaï pe na ba malamu na ye belé mais batu ba ki nzinga na ye bato nde ba initier pa ya population bato ki nzinga na ye ba initier pa ya population. Pourquoi? Comportement na bango misala na bango et ça quand ya lokola mwana tine na mwana au moins vandi bo o convocation des parents ngaza makamnanga ba convoquer nga na l'école. Vous obligez au kende kaka. Musuto mona pe mwana fingisi tata. Tata zane un bon papa. Ata ko zape faiblesse mais comportement ya mwana sanini ba komo finga papa. Batu musu ba yini Kabila à cause ya banani ba collaborateur na ye. Excès des ailes, lolendo, ko sala makamna nko, gangsterisme kana ne ke panani. Ekepa na ye, ekepa mokonza mboka. Apesa ki portion pouvoir na ye. D'aba commerce, d'aba PDG, d'aba ministre, bato belé, ba comme ba petit Kabila a conféré bango une portion pouvoir. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? La portion pouvoir mokonzambo kapes pendant 17 ans, la plupart ils ont détruit. Basomi balupangu monde mobimba bali basi en désordre, population s'est retrouvée. Maintenant, quand population s'est retrouvée, quand deux ans et panane. Et ça pas mokonzamboka. Voilà pourquoi yemoko alela kana moment mususu. Si je pouvais avoir même autant, il y a des collaborateurs pembe nanga. C'est un message. Merci papa. Et je crois même que non. Et salemi a ezapé sanction tali sabango que non, bo décevoir ngai. Na salaki nyonso na tie dauphin mais bota la résultat na terrain. Tolongite bota la résultat bo ina sa na sa skoni. Faut na bino moko. Tolongite. Merci papa Max, c'est comme la souka il y a émission na biso malobano ya souka pe le lobamoko na partage ton père pour nos succès. Na peso merci pour l'invitation. Na bi ke émission va te ba sepela na ngote. Mais tozo loba to tikate kaka ba politicien ba lobaka. Faut biso pe to koma ko loba lokora ba na nzambe. J'ai peur ko la vérité pour na osunga mboka na biso. Tozo loba te po to linga mboka te. Naza mwana o na linga ba konzinanga na bondela pe po na bango. Boyimba tanto lekisi a ekita makileta nga mboka. Mais gloire à Dieu. Beaucoup de chrétiens ont prié. Ba te belé ba sali ba jeune même na ba poto, ba chaîne de prière o salemi pona lelo to comme un niveau oyo. Est-ce qu'on dit que nzamba za congolais. Surtout zoloba eza poka tona bolinga mboka mambo changer. Ba ba ko za bokonzi mikolo yo. C'est vrai bo sepela mais oyo keza responsabilité. Et alors non mais ça plus que responsabilité. Bokambe kolo bien. Bolongo la biso na nzala. Bolongo la biso na pasi. Bolongo la biso na congolais azonge la dignité na ye. Bolongo la biso na bokonzi ya chance lo repamba. Bolongo la biso na kolieza kolata problème. Bolongo la biso na lipa ya demi terrain. Bolongo la biso na basoso ndambu ndambu. Ministère ya social
na senga bopesanga ministre affaires sociales na sengi l'émission oyo bopesanga ministère des affaires sociales na kamba yango tala les personnes vivant avec handicap les orphelins ba veuves ba vieillards bazali abandonné nana ki parabango nani akipaka bakende na ville otala ndenge bato baza kosenga tala borphelin ndenge batoni na balabala nani akosunga bango mais il y a tout un ministère des affaires sociales na sengi bopesanga ministère des affaires sociales na kamba vous verrez la différence. Merci de bande ko so partage ton pain. Merci na maman moko za Allemagne otini 2 cartons ya bilamba pour na borphelin. Merci na maman moko za na France notre zo carton il y a 2 jours d'ailleurs ça deuxième fois pour na otini carton bilamba toze la connexion zonga omona tanto ko fungola biloko ko ko pesa borphelin zamba kanisa bilo zambe apambola bino. Partage ton pain ndenge tolobaka ezali ministère pour ko sunga borphelin ko sunga ba veuve ko sunga ba vieillard ko sunga ba ndeko bazanga bandeko bakelela bandeko bazana pasi yo nzamba pambola yo kanisa pe borphelin zamba pambola yo kanisa ba veuve zamba pambola yo kanisa bandeko baza ko zanga mukono suka nkola rotuna yo naiki nzala nazaki motaka ngana zangaki esengo nangezalaka tanazo salisa borphelin esengo nangezalaka tanazo kabola bozuna na babo bazangi yo zo bwaka bilambo zo bwaka bilei yeba kezana bato yo bazo zanga tina ministère na biso ngwana partage ton pain nzamba kanisa bilo nzamba pambola yo sunga ministère oyo zala parrain ya ministère oyo zala sunga biso tozo esika na biso sunga biso na matériel sunga biso na oyo esengeli pour que ministère oyo ekende liboso nzamba lola aokanisa même si biso bato tokozala ingrat mais yeba ke nzamba lola aokanisa pe nzamba pambola bino nyonso bosutenaka ministère oyo suna tele esika tobandaki na ndenge toza kokende avenir ezali mais sango nange ezalaka que nous ayons notre endroit yango bino oza na poto nalingi ministère partage ton pain et à travers le monde est-ce que nyonso ozali zala membre ministère oyo tia drapeau partage ton pain et zali une grande institution à travers le monde un seul souci ko sunga babola ko sunga bazangi ko sunga yango bible bi esengo na bato mitema boboto qui peut partager son pain na bato bazozanga na RDC zamba kopambola bino. Merci na ndeko nanga Alvin qui a été un grand partenaire pour Nabiso Nzamba Sungaye. Numéro Nabiso pour na WhatsApp. Nous espérons que connexion aux Zonga 00243 89 360 77 00243 89 360 77 ou encore pouvez nous appeler na numéro mususu oyo totie na simana losambo nangeza liete mbala sima bandeko ba kamba seni botia so ba chrétien te botia ba pagano po tota to yeba tota lesika mabe ezali mais to yeba ke tout est nu devant Dieu, il n'y a rien au bon moment liboso na Nzambe mukona suka Nzambe akosambisa biso na bato aseni yoka message nanga Matthieu 16:26 et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? On n'est pas chrétien puisqu'on est chaque dimanche en église, mais on est chrétien en appliquant la parole de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. C'est ça un bon chrétien. Que Dieu vous bénisse. Bonzambe na bonzambe lola ezofota simananto ya olbaki nzamba boye to kwaye wapi bien aimé.